Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Merci beaucoup, amis internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers cette très belle émission Logos Rema. Logos Rema, vous le savez bien que cette émission est présentée par votre humble serviteur Junior Moyoabou, l'homme à la tunique de plusieurs couleurs. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire que chose est promise et aujourd'hui chose réalisée, chose est faite à travers cet grand événement à cause de la foi. 5 ans, la 5e édition de la cause de la foi avec le pasteur Jean-Paul Mayata. Et aussi, je vous dis que nous sommes là à Njili au terrain Bouddha. La population est devenue tellement nombreuse et aussi les artistes sont là et aussi les musiciens sont là et aussi les enfants de Dieu sont là. Et nous aussi, la presse, nous sommes là. Et quant à moi, je vous dis, restez toujours branchés car vous ne serez jamais déçus. Vous serez bénis à travers ces moments. Vous serez bénis à travers ces moments de prière, d'intercession, de miracle, d'évangélisation. Et quant à moi, je dis déjà un grand merci à tous ceux qui sont scotchés, cimentés. Là, je vois mon papa, celui que j'appelle le fou, le big boss, Maître John de Suzerland, de l'amour personnel et privé de son Altesse royale, Maman Micha Micha. Et aussi, je vois l'homme de Dieu, le prophète Guimata Siloé. Encore, je vois le chantre de l'Éternel, les frères Alex et Kaloucha, et aussi les frères Rodrigue Moké. Et quant à moi, je vous dis, restez branchés et retrouvons-nous juste après le Léma. Après 8 heures, Asimi Simba Simbate, Abateli Bonzambe. Est-ce qu'on commence à dire que nous sommes pour nous? On a besoin de nous dans un système. Zamba Zolokumu. Zamba Zolokumu. Toyebi ba mingi mais bien aimé dans le Seigneur. Babanda mais basuka mabe. Nanzambe problème ezalaka ko bandate mais nanzambe problème ezalaka ko suka. Ya biso quand même tozoyebi sanzambe bravo pour abattre lié pendant 20 ans de carrière à changer nzambete, à penguiter, à trahir alliance à sali nzambete. Azombi maete pour que l'homme na bango ezala lisusu malamu bazana nous a besoin ya mbongo te. Pour que l'homme na bango ezala malamu bazana nous a besoin ya oyo zokanisa te. Mais ngana zokanisa pour que l'homme na bango ezala malamu esengeli moto ya simba bango a continuer ko simba bango. Voilà pourquoi avec beaucoup de respect nazobenga merci. Alors tozobenga pour na mateya te. Tozobenga pasteur de la foi le kola papa zate. Biso nyonso toyebi ete papa nani papa azali papa Dokuta on a miniki aza mosika na mboka Italie. Mais na royaume na biso soki papa azate mwana liboso nda napasaka papa. C'est que grand frère azawa révérend Ndombe azopusa pia mololo tapia mololo na maboko wana moto na zamba azopusana ezangambo ezakokufa kokamba milimo zamba suma asi ensemble tout déclaré dans le nom de Jésus. Voilà, ils ont déclaré dans mon moment assez. Tu peux s'y mettre pas un révérendum, mais ils ont représenté révérend Dokuta pour la Kobondela, Natsila Nzambe, pour la Milibondelina. Abana nous Dobondelite, Papa Zamusika na Italie, Nabeta Kozwa image oyo. Nangolo nazui à travers hier et bon qui Nzambe katala biso na likolo molimo santu témoin Nzambe na nguya Nzambe na kokamwa soki leto sangane sika oyo pona musai na yo biangaki ezaki lokola te na nzela théâtre à cause de la foi lelo yo tale turubu ya bat ya mwana nkolo toza ba témoin na telemi kolo nazali mandataire na papa nanga révérend Dokuta Miguel Yesi oyo aza kuna na poto kuna na soins médicaux na kombo na Yesu Masia na vino cons ya kotina mumu na yo bakulaki maboko yawe tika te kolo yo salela ye
tika te kolo yo tondisa na onction kouta na mutu te onction mafuta oyo livi te oyo livi te onction solo oyo nkolo opakolaki David na nguya yo opesa ngai na bokonzi yo opesa ngai na impose maboko na ngai likolo ya serviteur na yo kolo osalela ye ndenge osalelaka ye kolo bato bamona mikawusi bato bakangulama bato bazwa eyano bato oyo baza koseka te baseka bato oyo bayaki kolela basepela bato oyo bazalaki malade bakangulama bato oyo bazwaki solution bazwa solution au nom puissant de Jésus kolo osalela ye tondisa na onction bakula buloko na ye théâtre mais bien aimé oyo basungaka bakendaka kotala baye oyo basala mosala moko na bango boye bakufa bafamille batika bana basi batika eza fondation monene balobaki te na mosala ndeko na biso azosala tokobomba yango te endimisi biso esengeli mpe na miso na bato topesa elembo oyo ekotalisa biso fondation tokanisa tondimi mosala oyo notre bien aimé pasteur de la foi pasteur Jean-Paul Mayata azos awa nazobonga président Jean-Paul Massamba azopusa na délégation na ye mpona koremettre le trophée excellence et pour notre bien sûr akusikoyo mololo wango ekela Yesu maboko Yesu ayebi kofuta Yesu ayebi kolona baoyo ya ye Yesu ayebi kokonsole baoyo ya ye nani akotaka na motema na moto andima moninga moto soki nzambe te Yesu azwa lokumu bilembo ya reconnaissance po eza malamu nzambe azwa lokumu nzambe azwa lokumu fondation tokanisa ya bacteur na bakristo ya mboka na biso bango oyo baza koremettre trophée ya excellence epai ya moko na bango le pasteur Jean-Paul Mayata eliko baza reconnaissant na mosala oyo ndeko na bango azosala bandimi yango esepelisi bango merci nzambe azwa lokumu décédé bandeko nyonso oyo boyebi bakufa na bana na bango na basi na bango bandeko bazali kosala théâtre bien sûr oyo bakufa na basi na bango na bana na bango biso la fondation tokanisa tozwaka bango en charge yango na etinda ya pasteur tika tolobake toza mpe na milulu le 15 juillet na terrain na yolo tobengisi bana nzambe mpe baya ebele olingaka artiste comédien moko akufa par exemple yaka ata na souffrance et de fidélité na nzambe na ye banda na TV 17 ans banda carrière artistique na ye 20 ans ndeka modérateur à lobby apengwa te aleka te bongo lokola kulutu aza awa tika kulutu na maboko ya président apesa le pasteur de la foi trophée d'excellence. Le président, le visionnaire de la fondation Tokanisa, l'honorable J.P. Massamba, appelle ça pasteur de la foi, diplôme d'excellence et de fidélité. Voilà. Papa, ce qui
qui moi, liloba koloba ezali par rapport à ça. Vraiment na komba ici Masia Nazareth. Nzambo akosunga biso tozala otoza banda to banda totika na fidélité wana. Kazwa lokumu un grand merci la fondation Tokanisa pour notre soutien et considération. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci. Regardez le pasteur pendant quelques minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Wow! Balobi grandeur ya Nzambe monanaka. Oyo pena tozomona eza grandeur. Boye te omitala bino monde totondisi awa. Nasengi pena na Nzambe merci lokola alekisaki biso na nzela ya pasteur na société na biso kombo nango Arofar. Arofar ezali société Cosmo pharmaceutique. Tosalaka baproduit oyo ezali traitant ya po na oyo ya kati ya nzoto. Tozala DG na biso kombo M. Karim nga nazali responsable ya marketing na société wana. Na nzela oyo tozalaki kosala lisolo na pasteur biso Arofar tomonaki tokoki olekisa journée ya lelo pamba te mpo na grandeur na ye yango topesi ye diplôme de mérite na nyonso oyo ye asali aédifie biso asoulage biso na bandako mpe apesi biso conseil mpe ateyi biso na yango Arofar etondi pasta merci. Wapi siko maboko mona kati rodepi la Nzambe. Wapi siko maboko mona. Nzambe kama Arofar. Merci. Merci. Wana bosala Nzambe paso songa. Tozobe. Hallelujah. Wofasa lekuna. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, mes bien-aimés. Zamba Pambo, la bien-aimé pour la reconnaissance. Le président, le visionnaire de la fondation Tokanisa, l'honorable JP Massamba, Apesana, pasteur de la foi, diplôme d'excellence et de fidélité. Papa, ce qui moi, Liloba Koloba ezali par rapport à ça. Vraiment, la combat ici, Masia Nazareth. Nzambo akosunga biso tozala otoza banda to banda totika na fidélité wana. Kazwa lokumu un grand merci la fondation Tokanisa pour notre soutien et considération. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci.
Regardez le pasteur pendant quelques minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kaka maboko zobete la baninga yope bakobete la yo yango. Dans le nom de Jésus. Il y a $50 aux pesa. Nini zamba kozala bon fumer ça l'épargner nango. Pas tout soit seulement zamba épargner na maladie. Ouais koki koyele 10 ans après 5 ans après 3 ans après. Nas autres on a $50. Yako soutenir musala papa na yo. Ozo soutenir musala zambo akela likolo na se. Oya pesa kayo paiement. Merci, merci Aya. Merci, merci. Dans le nom de Jésus, marque la richesse et accompagnant des ménages et à jamais. Force mon côté et compétition. Mimata mosoya sambazo sebisa. Oya lefufa. Merci. Mbongo prépara que ça y ça. Soki nzamba de la foi, nzamba lokuta sana mbongo. Na déclaré au cours de la saison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Zamba transformé dans le nom de Jésus. Merci. Merci beaucoup, amis internautes. Comme je vous avais annoncé que nous sommes bel et bien là dans le cadre de cette 5e édition de la cause de la foi qui est chapeautée par l'homme de Dieu, Jean-Paul Mayata. J'espère que vous avez remarqué comment est-ce que les artistes et comédiens sont là nombreux. Nous sommes là à face, il y a Pasteur Patron Serge Pasteur Patron Mbote mingi ndeko na ngai. Eza ba impression à joie. Vous savez, Bible lobby, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et Tosangani Awa Natinana à cause de la foi. C'est par la foi qu'on arrache tout. C'est par la foi qu'on obtient tout. C'est par la foi qu'on arrange tout. Donc Toye, ensemble, na pasteur de la foi, na milulu oyo, tokumi sanzambe, topambola nzambe, biso ba comédien, to accompagner ndeko na biso comédien, le pasteur de la foi. Merci. Merci. Oui, bien, Moni, bonjour. D'abord, Yomogo, Junior. Nous sommes en Zambie, et s'impliquer en Ango. Nous sommes pasteur maître de la foi Salaga. Nous allons rapporter soutenir l'œuvre de Dieu. Nous allons soutenir l'œuvre à cause de la foi. Nous allons la fondation de Kanissa. Ils ont un peu de foi à Kondima. Ils ont soutenir collègues Nabiso, Nabiso, pasteur Nabiso en activité à cause de la foi. Avec le président J.P. Massamba, nous poursuivons avec les interviews. Amis internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde, là aussi j'ai remarqué la présence de l'artiste Loulé Léandre du groupe Simba. Loulé Léandre Mbote. Bonjour Loulé, impression par rapport à l'événement à l'événement. Bon, ben impression c'est impression mon la joie. Puisque depuis qu'on était là, vraiment, c'est de l'excellence. C'est de l'excellence, cela veut dire. 4e édition, l'édition passée, l'édition, il y a une très grande différence. Donc quand on parle de l'excellence, cela veut dire Zamba Mayata, vraiment impression et impression à joie. Merci beaucoup, c'était là Loulé Léandre. Nous sommes là avec les artistes et comédiens. Ils sont tellement nombreux. Là, je vois encore la présence. Il y a Papa Nabiso Sundiata, Tomoni Papa Sundiata, Mote Ndeko Sundiata. Tomoni présence là, on a 5e édition à cause de la foi. Par rapport à l'événement. Nzamba Kumama parce que Sangisi Biso sous pour la parole il y a les plus importants. Donc il y a sa présence en Zambie. Mais tout Sangani Boité, tout Sangani pour la parole. Pour la parole là, c'est ça. Merci beaucoup, c'était la Papa Sundiata. Belinda Kandi aussi là, la patrona, la patrona. Belinda Kandi, Mbote. Mbote, merci. Impressionnant par rapport à la journée à l'Éleujanis.
C'est la prière. Nous sommes le monde pasteur de la foi. À cause de la foi, 5e édition, comme d'habitude, c'est la foi. Moi, un mot par rapport à ces comédiens, ces comédiennes au bazar absent. Bon, on a évité pourquoi bazar absent. Et je ne sais pas, bazar qui est informé, mais ce qui tout le monde était informé, je crois que tout le monde va bazar là. Nalina qui sont sonité, na sambela, na bona masum, ata yo morola na masum tu la présence ensemble. Merci beaucoup, c'est la Belinda Kani. Nous poursuivons toujours avec les interviews. Les artistes comédiens sont là, sont tellement nombreux. Là, j'ai vu la présence de Yassele. Yassele Massasi Kabamba. Tozo tourné Tolanda Yassele Sikaza. Poursuivons toujours avec les interviews. Nous sommes là avec un grand dans ce domaine de cinéma. Il est venu aujourd'hui assister à un événement où il y a 5e édition. Il y a à cause de la foi. Il s'appelle Massasi Kabamba. Yassele Mbode. Mbode pas. Yassele 5e édition. Il y a à cause de la foi. Ma impression par rapport à Journal. Étant comme on a le Boko Nzambe, Ndenge Ekiti Lelo, Nzamba visité Psolelo. Je suis dans la joie, je suis rempli de joie. Comme on a que Jean-Paul, vraiment Nzambe, Azako Saïlaïa Solo. Il y a eu des aventuriers, parce qu'il y a trop de bêtises. Mais il y a comme Nzambe, mais Nzambe a terrassé Bango. Voilà, les 5e édition. Et Jean-Paul, Azam fidèle, Nzambe. Vraiment, Dieu merci, comme on a que Nzambe a bimisi pendant que c'est la conte et théâtre. Comme on a que, en tout cas, au y a un théâtre, il faut que comme Nzambe, il y a aventure, il y a trop de comme elle va le toko, comme elle va mais bamba tu to sala nzambe ba koti na maikari na kati aussi ba sala nzambe aussi na kati kota théâtre et ça zaki mawatro mais vraiment nzambe asali nous sommes dans la joie que Jean-Paul 20 ans de carrière a continué à ça encore plus et moi je dirais que Jean-Paul a ça plus à voyager que les Kandengana a voyagé donc nzambe Alex il y a trop na fidélité à ça dans le théâtre. Merci beaucoup amis internautes, on était là avec Massasi Kabamba. Nous poursuivons toujours avec les interviews. Restez toujours branchés et vous ne serez jamais de... Sana
na mabota nyonso ozanzambe na bolingo Yes.
Parce qu'il est Dieu, il n'a jamais changé. Est-ce qu'on peut maman toi adorer pour quelques minutes aux appels tenter 18h par la grâce de Dieu? Peut-être 19h moins toujours le roi déjà. La bonne nouvelle qu'on a mis ceci aux amis s'il vous plaît. Vous avez côté les pardon yaya. Bosama oyo sali. Et ça n'a pas tout balékion et lamba mais n'attendons yo. Basana basoué c'est sensible. Basana misolo banda quoi bien mais baso koso bananda goûter pour santé ça bien. Celui qui est digne d'être adoré. Alléluia. Bora Santara Baboshe. Yondorobose. Ondorobo Santara Baboshe. Okozabo Moinama Yesu Masia Nazareth. Alléluia. Zala Boligoma. Leloma na Pusani Yaya. Liboso ya kiti ya mokoti na yo. Kiti ya ngolo na yo ya. Alléluia. Limonisa ya. Limonisa na nga lokola instrument. Alingi na mona yo kosala lelo. Osaya ya motema. Alléluia. Alléluia. Là où Yesu Masia Nazareth. Alléluia. Alléluia. Jésus de Nazareth. Alléluia. Naponi yokolo Yesu napona yo yaya. Timonisa na bana poko alléluia yaya. Regarde ton peuple est là. La vie est compliquée yaya. Alléluia. 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 Yesu. Alléluia. 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 Merci Seigneur Dieu de ma vie. Au matin, on va commencer à
Alléluia. Yesu Masia Nazareth. Alléluia. 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 Yes. Et que ta victoire soit manifeste au nom de Jésus. Alléluia. On continue à Jésus. On y va ensemble. Adorons ce Dieu-là, il est merveilleux. Adorons Jésus-Christ de Nazareth, c'est un Dieu merveilleux. Le véritable équipe qui réalise. Alléluia. Après avoir tenu conseil, on a mis une forte somme d'argent pour empêcher, Seigneur, l'annonce de ta résurrection. Basolda bapesi sango balobito kengeli lilita kasi effectivement et réellement en vérité il est ressuscité des morts. Mais certainement il est ressuscité. Oh, la Bible dit gouvernement juif et Fanny après avoir tenu conseil. Oh, budget l'était dit après avoir tenu conseil. Oh, on va débloquer une forte somme d'argent pour empêcher sa résurrection. Et ça l'annonçait dans mon kili. Mais aujourd'hui, moi, j'étais pas là. J'annonce Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant, il est ressuscité. De la manière où il est ressuscité, ce soir, que l'histoire de ta vie qui a été enterrée puisse ressusciter. Parce que mon Dieu, mon roi, est ressuscité. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la Bible est dans le livre des psaumes. Oh, il y en a qui sont sur les chars, les autres sur leurs chevaux. Mais moi, de la foi, j'invoque le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.